chanteuse naye non, rédification Nadia, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît Nadia. Chanteuse naïté. Nadia, s'il vous plaît. Kokoma na batu mususu bazo benga sindi mwana musala te to kata émission pamba. S'il vous plaît to kata émission Nadia na hôtel mana o. Dada taifa o hôtel matin. Pardon na boy. Ceux qui osent na matière. Madame na ye sindi le cœur. Na lobi ceux qui osent na matière. Pese biso matière to yeba. Na madame na ye sindi le cœur. Il faut bander la question pour na répondre. Te dada taifa. Na ko bandela te ponga na yebite ke sindi azalaka madame na ye. Ceux qui osent madame, expliquez-moi de comprendre que qu'est-ce qui se passe entre peut-être ex ou bien madame Alia et madame Cindy Leker. Non. Merci beaucoup Nadia Jebe. Wana nde okomi femme selon Jésus-Christ. To femme selon Yesu. Wana na sapenda de sengo penda na répondre avec plaisir. Et Koffi Olomide aza homme africain. Aza descendant ya Kimbangu. Non. Azas descendant ya Taboulé. L'homme selon le cœur de Jésus, son fils David. Salomon. Azas descendant ya Salomon. Malia. Yaka kobunda pona mobali na yo moko na TV poza mwasa star oza star. Aya Kinshasa. Na internet a caméra na ye. Et ça m'a pas bolingo dans la taïfa. Tu m'as demandé la question, tu sont en train de répondre. Réponds, vas-y. Tu sont en train de répondre. Asa moi c'est ça. Tout le monde a asa ka direct na moi na ndengini. Yaka si c'est qu'on est en train de dire c'est faux. Ceux qui ont divorcé na Koffi Olomide viens nous prouver. Viens nous montrer. Parce que ce que nous on sait, c'est ce que Koffi Olomide a bali Cindy Leker également. Yo lokolo yebi ke na no divorcé kotinda mutu te ke no mama ali alobi ke ya tikali ko divorcé na papa te pa ko tika ko divorcé kotinda mutu te papa mama na ngai mutu to beta lisolo eza papa ya bana na so papa mwana na yo divorcé na na mbetu la basimbo na nzoto te métier toujours femme mariage et ambola kanyo so na mbetu na cuisine bino mbetu ko suspenda depuis quand bande ko na lobaki na kosala direct na jike kozala somo bande ko ba mama nango balanda nga na poto bokolimbisa nga likamboy na lobele yango boy mettons on sala ngo. Bienvenue dans cette émission Tout le Belagnon avec les trios. Mbote bonjour. Na ba trio et un monde entier balobi ba trio baka na Congo. Ba bisika mususu to na ba 2, ba 5 et ba 6 mais trio to na Congo Nadia Jebe mille esprit bébé Matanda Jika Dada wa Taïfa donc est formé les trios. To fandi a vraiment mingi pour na robeta li solo ya Koffi Olomide c'est vrai Koffi Olomide a marié légalement na madame Alia et Koffi Olomide a marié légalement na Cindy Leker. Alors toujours lingato mais kako comprendre est-ce que Koffi Olomide a divorcé déjà na madame Alia? Est-ce que Koffi Olomide a bala vraiment Cindy Leker légalement? Trouvez bango kaka a on a émission oh Tout le Belagnon parce que ils a vraiment yakoinda. Je ne suis pas seule na plateau nanga, je suis avec Dada wa Taïfa Judith Kalanga maman ya banebele hein, à qui je dis déjà Dada wa Taïfa. Bonjour Nadia Jebe la femme selon Jésus-Christ le banango les jeunes leaders yé pas lobia mi benga l'homme selon Yesu. Il y a quel on a lingala mélangeant la français la lingala. La femme selon Jésus yé ya mi benga l'homme selon Yesu. Voilà to pesi vraiment bambote belé la jeune leader Innocent Baloumé azo sala vraiment musala o ezo mona na miso abato en tout cas soko boy c'est que oza mte amabe ou bien aussi mbela bandoki bilamba so banimba pombwe jeune leader Innocent habité la kibiso concert c'est dimanche déjà dimanche passé na Chetemba c'était village Chetemba et ça qui vraiment plein à craquer et les cas qui quittent comme makasi félicitations à jeune leader Dada Taïfa. En tout cas rien à dire depuis wanana nona lobité ba manzaka pe ba ebike Dada Taïfa na lobité ce que je peux dire ezakaka ingeta na jeune leader ya biso ezaka montage te ya biso ezaka image réelle je crois que tozanga ba infiltrer bazanga kité tozalaki na bango ba mekaki kozwa ba image mais tellement image ya kozwa ya montage ya koloba ke to mona ki place au vide ezalaki te on balaki to mona na ba page ba mbote ba nini ba Congo nini bango nyoso ba bambika ka image réelle rien à dire ingeta na jeune leader tu nous montres que tu es vraiment
meilleur artiste de l'Afrique centrale, rien à dire. Félicitations à vous. Félicitations l'équipe no Mobimba. Manager, Prince Baloum, rien à dire. Ingetanayo, les Big Boss, Ingetana équipe na yo Mobimba. Na babi sonyon so to ko faire partir. To pe choper merci pour na honneur aux akopé ça biso rien à dire. Alors, dada bataifa to linga to beta un peu li solo ya Koffi Olomide. Ah, merci beaucoup. Koffi Olomide, dada taifa na ibiki rage ezala motema mamba ko le baiser belé. Koffi Olomide artiste musicien en mboka na biso. Koffi Olomide a valorisé Congo à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Koffi Olomide a bimisi la biso ba star Ebele Makasi, entre autres, Fali Poupa Oako Bete la biso concert déjà dans le stade de Martyr, c'est 29 octobre déjà. Tozo Bongama Pono Kende déjà concert wana. Alors qu'est-ce qui se passe entre Koffi Olomide na Madame Naye Aliana chanteuse Naye non, rectification Nadia, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît Nadia. Chanteuse Naye. Nadia, s'il vous plaît. Comment na batu mususu bazo benga sindi mwana musala te to kate émission pamba. S'il vous plaît to kate émission Nadia na hôtel mana hôtel. Dada taifa au hôtel matin. Pardon na boyi. Ceux qui ont ça dans matière. Madame Naye sindi le cœur. Na lobi ceux qui ont ça dans matière. Pese biso matière to yeba. Na Madame Naye sindi le cœur. Il faut bander la question pour na répondre. Te dada taifa. Na ko bandela te ponga na ebite ke sindi azala ka Madame Naye. Ceux qui ont ça Madame, expliquez-moi de comprendre que qu'est-ce qui se passe entre peut-être ex ou bien Madame Alia et Madame Cindy Leker. Non, peut-être ex. Mais il a rectifié. Qu'est-ce qui se passe entre Cindy Leker, na Madame Alia, na Koffi Olomide na centre. Voilà. Merci beaucoup Nadia Jebe. Wana nde okomi femme selon Jésus-Christ. To femme selon Yesu. Wana na sa pena de sengo pena na répondre avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe entre Madame Cindy Leker, entre parenthèses, ex ou Madame? Azo préciser Madame Cindy Leker, c'est reconnu de tout le monde, rien à dire. Et qu'est-ce qui se passe entre ex ou Madame Alia? Beaucoup de respect na maman Yabana. Il y a Koffi Olomide, aza payé mon côté, ma maman Yabana bazébili. C'est reconnu de tout le monde que Koffi a boti na bazébili. Mais il y a Madame, Azala qui Madame première dame. Et Koffi Olomide aza homme africain. Aza descendant ya Kimbangu. Non. Aza descendant ya Taboulé. L'homme selon le cœur de Jésus, son fils David. Salomon. Aza descendant ya Salomon. Bokende ko sala batu nyonso ba nation bo remplir bango ba koma ba disciple belé. Rien à dire, mutu moko te ayebi parce que biso to yebi mwana oyo papa Koffi ezapel loko yo lelo réseaux sociaux zo ninga na pe ba olo bango même ba étranger. Ba olo ba jour wana na landaki ivoirien. Tango Koffi Olomide a offrir Didison Mutuka. Na landi ivoirien azoloba. Comment Koffi Olomide azana bana ebele na bana nyonso wana c'est rare image ya bana nyonso eleka eza kaka image ya mwana moko et puis mwana wana za déjà reconnu yo siko papa oza ko faire reconnaître et toujours. Non mais peut-être parce que Didison a mis comme ça star bébé. Je suis en train de ami comme ça aza star na ndenge na yepo aza mannequin ami comme ça ti donc aza star po ayebani na monde ya manekina keno aza star. Rien à dire muta ko ko ignorer yango azate mais eza ye moko te nde mwana Koffi Olomide. Ouais. Eza ye moko te. Eza pena bana mususu to mususu ba budget na bango eza mukie. Mutu kaona papa offrir ki mwana na ye, mwana na ko musomba ngo ata mibale. Parce que budget ne déjà za ovima. Par rapport à musala na sala kana place à sala la musala wana. Mais papa ça kotombola mwana moko c'est bien aza mwana liboso nga pena mwana liboso cela n'empêche pas bien sûr tous les camarades ya papa nanga menazanga mon côté so papa linga tombola bana nyonso eza koloba teke kala nga yo za mwana liboso non tolongwe likambu ya Didison aza na place na ete akotombola bonga kende tozongi likambu ya ba mama te tozonga no moke s'il vous plaît
olobi Kofi Olomide azotombola Didi Stone to peut-être ezati ke moni papa musu bazalaka soki eza na mwasi wana na ndaku nde po Didi Stone za mwana alia na ebite so mwana na alia liboso ou bien quelque chose comme ça mais papa musu bazalaka soki eza na mwasi na ndaku il faut achérir bana o mwasi wana za na ndaku par rapport ya bana musu bazali banda omoni te ke peut-être eza po na bongo dada wa taifa tango na lingana loba makambu ya vie privée batu nazwaka kibomoto na lati na nzoto nayebi Nadia la femme selon Jésus nayebi bébé matanda mais nayebi oyo penza bébé matanda vifraka na profondeur te soki nzamba fungoleli motema aloba te ozo comprendre toza bandeko toza famille et à un certain moment tu partages mais il y a des limites quand tu te mets devant la télé devant les caméras pour parler na makambo etali ba vie privée ya bato faut tozala na ba réserve lelo to komi banzambe lelo to komi ba membre ba mibali ya basi ya bato basi ya mibali ya bato to yebi ba vivi na bango koleka même ba bana na bango baboti na internet non wana to kochango entre parenthèse pour na répondre aux questions na yo naza koloba c'est là ozo yoka na internet mais en réalité Cindy Leker Kofi Olomide abali lelo te soki karma pa yemba yango tina nzembo babali lelo te et dire tant et puis kobala eza coutumièrement te Cindy a été mariée légalement l'état na biso ayebi Cindy mariage civil en RDC et madame Alia était au courant. Je ne sais pas. Azala qui divorcé ou bazala qui na séparation ya corps ou ba contrat na bango. Ou ba contrat na bango ya koloba ke non poto garder ya kende musika te pour liboso azala qui Kofi azo utiliser mwana wana avant. Ezala qui lisolo ezobeta malelo te. Avant c'était Kofi aza ko utiliser ye pour échapper ye te ndenge ba meje 30 ba échapper ba mama tala mwana ndenge salema ka epa ba tumususu ba koma ba star babima ne azuye a commissaire moi sina pour kimisa été lelo langage est changé et comme il y a ko détruire libala batu ce n'est pas ça okay. Réalité makambu mususu za ko prouver biso que non libala wana n'existe plus peut-être ça reste seulement que oye au talibana nazana vidéo moko na mona Kofi mwana na Didi Stone na ali ya bafande sika moko Kofi azo linga simba li ya boya li ya penza azo songisa loboko ya Kofi mwana nda fini papa lisu a fini maman atika caméra pe azuye ça veut dire que ça ne va pas okay. Et motema ezana ba raison nango ozo comprendre et là comme sous ko banda nango lokola masano ah arrête je vous dis Kofi Olomide combien de grands prêtres mères ba olela Kofi na mamis ezake ye moko zo komi pese pas Kofi kaka azo pesa Kofi mbongo na nzoto bolingo do apesa Kofi 3 biloko kamata no nzoto nanga kamata no mbongo na bolingo nyonso na pesi yo pourquoi zi bango te pourquoi respecter bango te pourquoi pesi bango komba honorable te pourquoi la taka bango bilamba moko te pourquoi kenaka na bango partout te pourquoi bimisaka bango te pourquoi s'il vous plaît madame Vous comprendre, ah, ils ont Robert, ils ont Roinda, tu peux se la parole. Pourquoi? Il y a un lobby li kambo ya motema. Moli monepe manakimia maman yemba sekele ya motema, nzambe na banana ye. Sekele ya motema ya papa Kofi. Ezaka nzambe na banana ye. Parce que na minute yo muto azali ko occuper ndaku ya papa Kofi Olomide ezali madame Cindy Leker. Kofi Olomide akomi koyokela Cindy Leker zuwa tina mboka mopaya. Baké na Brazzaville o image to moni alors je te sali alors. Ya alors akamata ba vidéo na chango ata 3 jours. Bolingo e komisi Kofi liboma.
Cindy atelemi kaka soki na mutu moko baosolola ba changer ka ba numéro boy bakabwani boy Kofi akoki osala interview te atiki interview aki kolanda Cindy po boto le téléphone a effacer numéro siko aso bosa na ke bato filmer bango bolingo mapendo siko yo femme insensée na koma na ngata la tolas. Je m'excuse na loba ba biloko nga na kosala ngo soute. Yo femme insensée, tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Au Kamati ça l'émission, Kamati photo et bandeli à vie à Cindy. Moi je peux dire merci à notre Dieu parce que c'est le Dieu qui peut faire ça. C'est le Dieu et notre travail. Dada Taïfa, s'il vous plaît, permets-moi un peu de te ravir la parole. Merci beaucoup ma chérie. Permets-moi. Tout à l'heure au Lobiawa que Cindy Leker Madame Olomide. Madame. Mais attends, s'il vous plaît. Biso tout, et c'est vrai, nous sommes des Africains. Bah, mi bal n'est pas africain. Baba la baba si mi balé, baba si mi satou, et ça n'en m'a bêté. Mais nous devons quand même retenir quelque chose. Quand on dit la femme est reconnue civilement dans l'État, alors, Dado Taïfa. Ah yo zo sala commentaire makasi wuti ko loba ke ba maman na poto bazo défendre maman Lia bazo mi kalani ba memeke ba sac entre autres yo pe Cindy Leker a fini moi quelque chose te pour olobele makasi je crois que bébé matanda za témoin oculaire na biso so ba yo kanga biso awa muto ke bima témoin oculaire na biso eza bébé matanda je crois na bande ko na biso baza sima bilili na mukala mutute naza église au milieu dit na lobi boye komba ya bombanda ya kambunzu na mbu fasi na fa mama Lia yaka kobunda pona mobali na yo moko na TV poza mwa star aya Kinshasa na internet a caméra na ye ya et ça m'a bolingo de Taïfa. Tu m'as demandé la question, tu sont en train de répondre. Réponds, vas-y. Tu sont en train de répondre. Asa moi c'est star to monaka asa ka ba direct na mwana ndengini tobandaki komona awa guerre entre Miki Menga na Nana Ketchup. Guerre wana lekana kindegeni. Malgré biso tokotaki. Miki Menga bwaki Nana Ketchup aleki akolobata bwaki kanzembo. Eza teke na ko se défendre entre ngate. Guerre wana lekay bongote. Eleke kitoko makasi. Okomona moko ba beteli mo ba bilo moko ba leki ko se défendre. Yo yaka si c'est qu'on est en train de dire c'est faux. Ceux qui ont divorcé na Kofi Olomide viennent nous prouver. Viens nous montrer. Parce que ce que nous, on sait, c'est ce que Kofi Olomide a bali Cindy Leker également. Yo lokolo yebi ke na no divorcé. Kotinda mutute ke no mama Lia lobi ke ya tikali ko divorcé na papa te pa ko tika ko divorcé. Kotinda mutute papa. Mama na ngai mututu zo beta lisolo eza papa ya bana na so papa mwana na yo. Bana, peut-être bana, peut-être moana. Toujours entre parenthèses. Entre parenthèses, nini toyebi ba Didi Stone, Nazalina, ba Saint James, Rolls. Ah, ma chérie. Na lobby toche papa ya moana to papa ya bana. Vous comprenez? Parce que Kofi a botika na Lia te. Toyebi ke Didi Stone naza moana liboso ya Kofi. Mais Kofi a botika. Didi Stone moana liboso ya Kofi te ba Aristote bazala. Oui. Ba Aristote bazala. Baza déjà libre pour Lia. Oui, on est dans le bibongo pour Lia. Mais quand même, Aza déjà akuta qui est na bana et puis en dehors il y a Lia. Kofi a boti li sousou. Ah bah kuta pe Lia na bana déjà. Non, après Lia, Kofi a boti li sousou. OK. Ça veut dire que Kofi a boti li sousou na ba simu sousou après Lia. Ce n'est pas seulement que non après Lia boena boeme. Toye comme on a que bande ko na biso ya basi ba o ba boyana na mibali. Ceux qui m'ont balayé ça aventure na basi a olobate. Soka monika ke moi si mobali cette fois-ci. A comme ça sérieux. A comme si on likamwa sérieux za lisusu niveau na banda ko olobate. Likona sonzo. Et comme je suis femme légitime. Je ne suis pas encore divorcée. Je suis encore mariée. Mais bon là la soumbe tout mon côté divorce na mbetu. La basimbo na nzoto te mais tu es toujours femme mariée. Mariage et la canyon son nambetu na cuisine bino mbetu suspenda depuis quand bande ko na lobaki na kosala direct na jike kozala somo bande ko ba mama nango balanda nga na poto bokolimbisa nga likamboy na lobele yango boy mais tant on sala ngo. Vous me connaissez, non? Quand je parle, il y a des trucs que je me suis décidé que non, je ne vais plus parler. Mais cette chose-là, si tu y a une dame qui m'a énervé quand tu parles de Cindy Leker, chose wana, au kamati photo na ya kalaoche. Dado Taïfa. Merci beaucoup, Jika.
ya TV eza likamangonga na yebi ke kande eza makasi ya koloba eza moi ebele parce que yo ndeko mwasi koki jamais kobenga mwasi mosusu chose parce que biso nyonso chaque fin du mois toyebi biloko tomonaka chaque fin du mois biso nyonso toyebi ke tomemaka zemi biso nyonso toyebi ke butu nyonso tout ce kozaka na père toyebi système tosalaka donc tu n'as pas les droits ya kobenga moninga mosusu mwasi chose po toza ndenge moko nzambe akela biso ndenge moko quelques dédicaces dada taifa po na ba frère na ngana ba tigre na ba tigresse na ba manzaka rendez-vous samedi mama na bango rebo akobimiselo kwa sika tosto savurango de Jésus kitoko makasi ba manzaka boki sala kande bo salaka ça va nous faire du bien. Merci beaucoup Nadia, merci na papa Joseph, merci l'équipe technique nanga mobimba Feli Mwamba, Fabrice Mandé, Rachel Milik de la presse, ba Onyoso, Emmanuela Kitoa, Dossi Kitoa. Je vous adore ma famille, beaucoup de bisous à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jika Balobi Dado Taïfa. En tout cas, tu as très bien parlé. Et Zakande Bo, ceux qui bandent comme moi, si Moussou, Alinga attaqué de comme moi, si Moussou, photo zone Sagan Anzela, pour ma cambo, tout le monde a mis Mika, Baside Bazarango, tout le monde a été mobile, Moka Yabandolo, mobile Moussou aux chien. Non, tout le monde a voté, car Baside, toi, on a facilité, il y a Kofi Nana, et ça vraiment, qui te communité. J'ai dit merci beaucoup à Papa Eki Bumba, merci pour nos sala qui te cause sala derrière la caméra, na montage, qui te Papa Eki, merci à toi et merci à Fabrice Mande pour la image Kitoko, merci à Mwamba Balobi, Feli Mwamba, merci à toi aussi, bébé Matanda, ba gros bisous à toi et tout bolingarana djebe ngapena lelabino, il y a trop beau salanga plaisir beau s'abonner et vous allez bien makasi et donc si ça monte maman vous aime beaucoup ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Moi Nadia Djebe la femme selon Jésus-Christ, je vous dis au revoir.